Vraiment, allons-y. Alors, moi, au salon au 15, au salon, il y a au logo la bombe sous sur la chambre et puis le salon pour présenter encore. C'est quoi, toi, Banda? Non, biloko ebima parce que nzela na yango biloko ezali efa bino moko soki oyebi ti biloko ezali totangi yango ntango biloko esombamaki ezalaki nkuku ya mwasi na mobali soko mpe yo olobi na ngai biloko ezali mpo eza na ndako na yo likambo te ekoki kozala na ndako na nga me bana nano balakisi ngai te mpe epesamelaki nga nzela te na simba biloko to na mono tobandi côté à papa costume moko un costume prêt à porter Paris Super 140 numéro 52 couleur bleu de nuit une fente. Ok. Vous pointez. Congola. Nani ya? Ha? Oh. Mais ça y a une bonne déjà. Attends. Nani ya? Un chemise manche longue avec machette taille L couleur bleu ciel. Curieux, un paire de chaussures. Chaussures. Numéro 45. Un paire de chaussettes. Un ceinture en cuir. Jeu de cinglés. Homme. En carton. Des cravates. Pointez.
Tous les gars. Bon. Un pièce wax hollandais pour tante. Partenel. 4 pièces anglaises. Tous les gars. eza kitoko ngai nabalisi mwana na ngai ça va. Deux paires de babouches. Deux paires de babouches d'âme. Et puis 2 mouchoirs de tête. Numéro combien les paires de babouches là? 39 ou 40. Il y a 2 mouchoirs de tête. Deux paires, hein? 2. C'est à moi aussi. Nabalisi mwana na ngai yatiela mutu Ça va. Un marmite, ma famille, grand format. Viens. C'est bon. Un bouteille de whisky, Johnny Walker. Boca Brasima, muito não. Natomba tabani da maboki toloba. Tous les cas. 5 litres de vin rouge. Kisangala, vino. Mwana beta kuelele Ok.
Yango, tous les cas. Un carton poisson salé pour la macayab. Yeah, 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 yeah. Tous les cas. Kotia likolo kazala te. Tabu wala nyama kazala. Eh. 3 sachets de sucre. Yeah, 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 yeah. 5 paquets café carioca. Tous les cas, une boîte du lait Nido 2500 grammes. Yeah, 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 yeah. Fad Mokoya, cigarette, Mbako. Nalo bien. Nana combien Tumbako? Ah. Ambassade abatuza na openda boye ko batumba ko pena. Ok. Tokadi. On va coco $40. Yango. Tous les cas, cette casier ya kukauka, plus ya dépôt. Ah, iya bana ko lukatumba. Ino ko bagi tumba. Yango, botanga bino. On peut se le voir 150 000 francs. Voilà. Dans cette casette, puis il y a des pots. Voilà, yango. Nani? Awa. Bien. Voilà, je peux essayer après à dépôt. Après il y a des pots. Le casier, mais présentement, c'est combien? Papa, tout le tous les cas. Cette casier de prémisse, petit quartier. C'est qui dans la binoise. 3 casiers médecine. Les dans la binoise. 5 casiers sucrés. Les dans la binoise. 3 casiers Tumbako. Turbo. Les dans la binoise. 3 casiers Mkoi. Les dans la binoise. Na soki wana yebisa ile uri ni ezangi na facture bino botina mukande na bino botina koja watata Non. Surtout un mindele nyongeza te tuweke aponte mabe. Ah, Pas ya maman. ok. Pas ya maman. C'est bon.
Une pièce super wax, 6 pièces anglaises, 8. Ok. Un peu de babouche plus mouchoir de tête. Ok, tous les gars. Un couverture de laine, Mvunga. C'est un litre de vin rouge. Il s'engage à bien. Un bassin de bal à Bosembo. Un carton poisson salé, Makayab. Tous les gars, un sac de riz, 25 kilos. La chambre. Bon, un sac de sel, de 10 kilos. Un bouteille de whisky, Johnny Walker. Des poulets, Sosoya, Yamboka. C'est ça, moi, c'est dans les gars. Ok, bah désolé. Azane libanda. Ok. Azosumba sumba mingi. A libanda. 1 kilo de noix de cola. Makasu. Un soir de cigarette Stella. C'est un paquet café Kaluka. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est ça, ok. C'est un paquet d'allumettes.
Un machette plus Congo. Ouais. Bon, cette casier de bière, plus le Miss petit format Ezali. C'est un casier sucré Ezali. C'est un casier turbo Ezali. Un casier turbo Ezali. Un casier Mizing Ezali. Bon, awa. Maman ta so inyongo Ezali. Un inyongo Ezali. Ok. C'est quoi l'autre ok na? Maman yalikam. Point final. Sombele pesuka. Ah, on a $1,300. Autant que ça, on fait une bonne. 5, 6, 7, 8, 8. 5, 9, 10, 11, Tanga bien. Bandela, bon, vous avez mélangé, bandela bien. Voilà, il y en a quatre, hein? 5, 1, 2, 3, 4. Les anguilles? $20. Vous avez $20. Tout bon, les sous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Les anguilles? $20. Il reste $20. Ah, mais il reste tel. Oh, biso to koki nango yango wana. Na yoki malamu te. Nalobi
na mokanda botiaki 1300 biso tozangi 20 oyo tokoki nango yango wana matondi mingi nakanisi maloba oyo lobi eza esika te ya mokolo na lelo pamba te mai manso ekomami awa eza mai tosi tosololaki toyokanaki lelo yali nde mokolo kaka tokui epai na bino donc lelo ya kutu te oyo tozongisaki tobalolaki yango wana omona biso tovandi kimia swi pamba te nkuku oyo tosi tokangaki liboki oyo tosi tofongolaki toyebi motango ya misuni ezwami na kati tikala mokolo na lelo koya kuzongisa nga lisusu na zando oyo tosi tosalaki mwana mpasi nde osize nazongisi oyo na kati te manso nasali omoni yango te ondeni yango mpe te kasi soki nazanga $20 yango wana yo otyanga esika na kingo omoni esika na bandeki kozela yo kota oloba na nga maloba olobi na ngai maloba oyo olobi na ngai ezongisi nga na mosala nyonso osaleli ngai na ntina lisusu te na pika mpe nde natosi maloba na yo natosi yango naza eloko na kokola te ça c'est bon yango nde malamu likambo te maloba eza epai na yo mpo nano natali miso nango malamu te esengeli mpenza na biso tolobaka nasombi kitini ya makanisi na nga na kati na ye 90 age otie tre na kati 07 nazosisa na makambo libala nazoya tre a sa tre a entre 9 na 7 tre entre 9 na 7 sawa banayoki 34 entre 9 90 bon bosala kaka bo ngai na ngai nasala na bino boye ozwi nde ya liboso nde ya suka eloko elengi boye kozwa te ndenge malamu si mwana moko ya bino mwasi pesa biso akaptira bagwano sobe image nani abandaki kokanga na foto akeba yaka mundele asi abongisa pesa kaka basamba 20 te nazonga toabana awosonga tana nsima kuna emu malemba baza wapi zongonoka mafoto alimi chaka wana ozi nyonso oyo ni 50 oyo nikenge eza problème eza problème te wana baosali tomoni bato oyo tomemelaka mbongo oyo oyoka oyo eza na mpota na esika ozwa tuku mibale ekomi oyo tolongola mwa ndambe epesaka mpe mpasi ok c'est bon oui
Oui, il y a du monde. Ah si, il y a plus de pas si. Bon. Il le poto balobaka, tout est bien et tout fini bien. Ce qui est dans la makambo biso, tout koyebisa bino. Ezali kotonda bino botondi na balolenge nyonso. Pamba te komona lolenge mboka ekotambola, komona lolenge bilenge bali kotambola bakutani na balabala, babalani na balabala, basukisi nyonso na balabala. Nzoka nde bato oyo basengeli kozwa lokumu ya makasi koleka, mpe bato oyo bazali na esengo ya mingi koleka, ezali bino baboti. Pamba te bosali mosala oyo elongobani boke nango kino na suka. Na esika mwana akota na lininisa aye kokota na ekuke ya monene, mpe na nzela na yango na manso bosali mpo na biso. Biso baye libota topesi bino merci. Merci mingi. Nzambe apambola bino, amona bino, asalela bino babolamu ebele. Maloba na ngai so bomoni bayebisa ngai eloko moko. Soki bomoni moto oyo azalaki na maloba akomi kobeta-beta monoko elingi koloba, maye bayebisaki aloba esi esilaki. Nasali aboko baexamaki bamite mabeze bino bozali baboti ya orga, biso toza baboti ya odrei. Eloko tosengi na bino na nkombo ya Nzambe, bino boteya mwana ndenge nini bamikolo bakendeki libala, opesa mwana ya bino conseil. Biso mpe natuna biso tokobela mwana na biso matoi, tokoyebisa ndenge nini avandaka na mwasi. Mwasi azali nini te, mwasi azali ndeko na lokola ndeko ya mobali. Likambo ezali mwana na libala basala kutu yo papa koloba mosika te, tata mwasi nde moto akolobela ye. Biso na lepa na biso tokolobela mpe mwana na biso ya mobali, tokobela mpo libala ezala maseki te. Ezali susu kobanda pasi susu na kambo ndenge na ndenge okomona yo okoki kosipoto tina nini akei kobala mwasi mpe tina nini akei kobala. Donc de part et d'autre topesa bana biso conseil bazalaka moto moko. So balobi non balobala, so balobi oui balobala, kasi balobala ngaso nanga mpe nayebakisa nakanisi bien sûr que toyebi bino, mais il faut toyeba bato oyo baboti bana wana banani ngai nabandi kote na ngai
tata oyo aboti mobali oyo oyo asala makambo oyo tata na ye mbomoli. Alors mama oyo abombi 9 mois na libumu. Mère de mère. Makonzi yango sikoyo tulandi. Wapi Jeff wangu wapi sasa? Oyo alandi papa oyo mosusu na katikati wana tukuti kolela ye ça fait 2 ans koki 2 ans oyo alandi ye oyo kombo ye moli. Moli mpe aza na molonga ni oyo Papa Moli oyo apesa bana biso conseil mikolo nyonso. Toye oyo azali ndeko ya papa Moli ye oyo atelemi wana Mbo André. Papa Mbo André. Bonga mpe naza koloba koma mpe mpia mpe ya ye ndeko oyo asongi biso na mwa maloba ye wana eza monene ngai naye papa o très bien po biso bana lingwala tobosani te ebali très bien bana lingwala famille eza monene bana basi ye mo mwasi ayebana basi baza ebele bibala aza ebele kaka conseil moto na ngai alobaki ya mwana nde tokosimba na kati ya bango mibale na suki ya moto. matondi mingi mpona maloba lolenge ozotalisa biso liboto me nayoki mwa mpasi moke na motema mpo ete oyibi nga nde maloba tokokaki kotelema awa te soki tomitalisanaki te yo oyibi nga maloba osaleli yango yambo nga nasala ezali mpe likambo te na ngambo na biso baauteur compositeur donc bato oyo basali album ata bomi toyebi ye mama aza awa elongo na biso aza mwa mpasi na lokolo e aza na libanda baoyo banoko Merci. Bobalola minda kuna. Bobalola ni minda na kilo kuna. Bomoni basi wana. Batata ya mwasi. Bokuse tata mwasi. De tata ya mwasi. Bangwana. Bango batandamia. Bozonga. Ye tala leki na ye c'est bon. Sika Yo moko akampasi komitalisa yo boko bon nakozwaka makasi ya koloba nga yo bokomona nali
Mais botelisa minda puna te ote ya bonzenga ya mwasi oyo me botali elongi na ye botali mpe ya ngai elobi boye ngai nali yaya ye azali yaya ya molongani na bino kasi tala nasali boye nazalaki leloko moko ya kobakisa ntango tovandi bozwaki maloba bolobi na litono moko eyaki tosi toyokanaki likambo te totie ok mais mama ya Yesu ake koyebisa Yesu vino ezangi bongo Yesu abongoli mai na vino donc moi esika oyo tosolola malamu wana moi bikamwa moko esalami batondiseli biso yango batondisaki yango na nkuku nakokaki soki moke te kobomba yango na nkuku nde ndenge balobaka nyonso ya nkuku ebimaka na mpwasa ngai mpe lokola nabimisi yango na mpwasa. Merci vraiment na sepeli parce que tobandaki na nzambe mpe succession na kimia mais moi singa na ekobala nayebi mpe oswana bisi oswana na zando nayebi mpe mwasi onga na ekobalela mwana na ngai likambo te mwasi yango azali bonzenga mwasi yango azali kitoko eloko moko ntango mwasi akotaka esalaka mwa zunguluke yambo yomela otielaki ngai bilembo ntango mwasi akobima zunguluke ekoti nakoya kobosana to mpe elembo moko ekoya kokwea na mayele na ngai nyonso evandaki awa nde sika tosala mpe boni ngai bilembo oyo eza kaka bilembo te elata nzoto likambo te soki opesanga te gangster moko parce que masanga tika wana motuka libanda baya na trois casier bacela noko chéri beta chaud bino penza koali bilobe libani nde Masala, umechukulia toshi moja. nakamnalobaki osimbaki nga malamu te nkuku nyonso tozalaki nango tosi tokangi boni bato baye kopesa bisolo na bango basisi kopesa bisolo na bango basimbi nzela bakei mpe bamoni moto oyo bapeseli misolo ata kosoko bamona ye lelo nde moko oyo esengeli bamona ye te
Vraiment. Allons-y. Bon, merci. Likambo et Asuka Nanina Loba. Eza vraiment motu ya makasi. Baloba moko euti na ngambo na bino, baloba mo ezalaki motu ya koleka. Eza penza na esika. Baloba wana na kosenga na bino pe lokolo. Ya ngai mwana yeyo natalisi ye liboso na bino soko mpe ya bino ya mobali azali awa aya natalisa ye mpona na liloba moko ya koloba oyo esengeli bango mibale bayoka yango pamba te na nsina kwi biloko na bino atako moko mosusu ekozala oyo tokokende koloba ya kobatama etoloba na miso na bango mibale soki azali awa okoki nayebisa bino boye ezali petete kosala mobembo na likambo oyo babengi libala moko na lelo eza mokolo oyo biso libota tozwi biloko ya mobali mwasi eya mokolo ya lelo oyo yo omemeli biso biloko na kati ya libota na biso mobali eza mokolo oyo ose sakrifie po osala biso honneur bayebisi biso liloba moko awa biso libota esengeli na biso topesa bino toni boyeba ndenge nini libala etambola libala ezali kelasi oyo bosi bokoti mpe nzela yango eza nzela ya nord retour na yango na miso ya baboti banso toli oyo balobaki topesa na nkuku tokopesa solo kasi mpona bokolo na lelo toyebisi bino boyika mpiko bokokutanaka na mobebe bokokutanaka na mbonge bokokutanaka na makambo ya lolenge na lolenge somolo alobaki pakala alobaki fulani alobaki kasi bino mibale bomiponani bomemani ntina mokolo na lelo tika ete mokolo na lelo eza mokolo ya motuya oyo epambolami na biso banso mabota mine esangani awa mpona bino mosala oyo bosali libala yango oyo esali lelo yango nde libala nzoka nde na mokumba oyo biso baboti tozalaka na yango tosi tosali mosala me natali na kiti ya nsima kuna nakomona bato mibale babalani mibale bavandi na kiti wana papa na mama s'il vous plaît soki bokoyi kotelema merci beaucoup to biso bayi libota tosali mosala oyo ememi bandeko oyo kino na esika oyo bakomi ntango bino bozwi mokumba wana ntango nyonso bango bakokweyela makambo bakoya kokimela epai na biso te mpo bino nde bokomi barepresentant légal na biso donc bomema mokumba yango kino na suka nzambe oyo asali ke bozwa mokumba na bango akopesa bino bamakoki oyo esengeli elongo bani po ete bomema yango kino na suka encore une fois merci beaucoup c'est bon bandeko nzambe apambola bino mpona mosala oyo bosali na ntina na biso mposa na biso epai na bino
Maman fait sa papa bisou. Hein? Maman fait sa papa bisou. L'hypopoè. Il y a la pro, hein? Merci beaucoup. Papa. Papa. Allez. Ah. Wapi? Nataka kuropo ikata. Ouais. T'as vu plus c'est pas. À vous, à vous, à vous. Ça fout quoi? C'est fort. Ma maîtresse. Maman. Fais ça yo. Obi. Yo moi. Yo banda osopela bango ata msuba msuba osimba na maboko. Ah. Zoa. Video ya mai pesa o. Ok, c'est bon. Mama, if love is crazy, love is funny. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela. Et puis difficulté à foutre la bana minerval pour tout suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu ils a plus 243 89 72 32 229. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour tout suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu ils a plus 243 89 72 32 229. José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique et ko makate oh mais baza ni kuyiba ah na rembe na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa ki oza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubonga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Njili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza na tena baza point noir JB Service ezali soki wana te angolais nali te nanga angolais JB Service ekare eza musike